te bote na bino bote ya bana Congo na Congo ya simu modomo boza ebele obofanda bozora vraiment tant na bino pour otala biso. Et lelo désormais vous êtes avec Massimo Karine to bandi na bino elongo. Massimo lisolo lelo amemeli bino nini? Wana na obenga bino nyonso tu bae banga bae bolandanga bisika na zalaka bolandanga abo rejoindre nga na Congo check TV to beta na bino masolo to pesa na bino makanisi. Ni solo ezanine ndeko mwasi wana azalaka mwasi ya libala. Ça fait au moins 10 ans passés. Azaki mwana muke la rafane na libala na ye. Na mwana muke wana aboti na mobile na ye bana 4. Quand mibali bazalaka mibali balobio la femme la plus bête après ceux qui 7e bête après les crapauds. Or c'est pas ça. Or c'est les hommes de bazalaka ba bête après les crapauds. Mobali amonaka mwasi na ndaku bazalaka bien en amoureux bazalaki na bolingo moko ko imaginer te. Et puis mobali azaki fidèle na mwasi na ye okoki ko imaginer te. Famille mobali balinga mwasi wana lokwa likamususu parce que elle était une très bonne femme. Non seulement une bonne femme, mais elle était une très bonne femme. To mekaki ko tuna pe na ba belle famille na ye na ndenge ya kulu demander ka izalaka to comprendre que moi la mwasi wana ti lelo belle famille na ye balelaka ye. Ba fana ya libala na bango un jour mwasi kande izalaka bino abenga asala secours na famille batindela ye leki moko ya ye aya asungaka ye na mwa makamususu kande izalaka. Pourquoi pas moi muke bana baleka ki ebele mon kande izalaka kaka aide kakeya ndeko batindeli aide ya leki na ye ya mwasi. Leki na ye mwasi ye bafanda ka bien na mobile na bango bafanda ka bien mobile pas gentil mobile pe mobile malamu alinga pe famille mwasi na ye azaki tellement cool mobile ango azaki tellement cool azaka bien na basemeki na ye donc ezaki bazaki na tabouté asolola bien na belle famille na ye bafanda ka un jour et salika que nzoka ne mobali akomai kokoya na ye akomai kotombe na ndeko mwasi na ye. Ndeko mwasi azaki pe mineur mwana batu pe azaki na ye mineur ayeba ene na mango te aye kotombe na ye toyebi te ndenge bane ko se passer mais ya ko sala ke ekomaki donc d'habitude aye komai trop nzoka nde semeki akomaki kozwa semeki na ele ke mwasi na ye akomi kozwa na absence à mwasi na so mwasi azate komi kobimana leki ya mwasi na ye so pa kosaka nini so pe bandaka ndenge nini so pa melisaka ye nini toyebi te après bakomaki vraiment mwasi na mobile soki mama banaza ba osa semblant et comme iti na niveau er moko l'air bana bakomo poussa na bakola taka bana bakenda classe tour à tongo mwasi abimi mobile abimi bana bakie classe tour à tongo batika na o amuke o ayebaki elo côté mobile ozonga ayewana ale yena leki ya mwasi na ye libala bolingo libala vraiment basala mabala na bango bongo mkomsusu bana bauti classe bazongi papa linga te bana na ye babima libanda alinga kaka bana bazana na kati ya lopango mais du coup comme ça papa comment zonga na ba moyi ya ko beta ba tourne na ba moyi na ndaku or akoma zongela leki ya mwasi na ye soka kuti bana na ndaku ye mo azana habitude ayela bana mo ba leka ye ba chips ba bonbon habitude ane katane komi ka soki ya ye apesi bana mbongo bakende kosombaka ba biloko wana mike bango moko wana siko na ba moyi ba 14 ans ba moyi makasi wana bana so ba uti classe. Bana pe vraiment profiter na ba na moi liberté wana ba mona ke papa changer comment tika biso to kenda na coin et tout. Oh
bana mike pele bakendaka na ba traîner kuna le temps ba yaka lopango bakangaka portail na bango baza toujours na bitu so ba o ba bimi bakangi soko ngo kota il faut toquer parce que bazaki na mbwa na bango na lopango nzoka nde papa azoye ba nyoso to na osa ba manœuvre na kapo a récupérer moi une pour la route donc a sokola moi mutu to ebite mibelo kwa batonda raté ba beraka osala bongo mais moi si là j'ai expliqué biso à lobby tant babanda kozana mobali na mbetu parce que moi sona c'est une fille ya Équateur moi la mongala habitant babande ko fana mobali na mbetu mobali na bimisaka maya misu mobali asenga ba merci mobali au senti que donc il est au point. Donc, moi, ça qu'on imaginer qu'un jour, que à cause de la tête, pour mon bal, il a rasima et pas les kinae. Peut-être que, pourquoi, monaki, et pas madame nae, nenga banda, comme nenga banda, koyoka. On n'a pas mes cas, et c'est la famille, ou bien ils ont particularité, à moi, soit na toyebi pété. Donc, c'était ça. Nzambe ka nenga la la kate, nde balobaka ka o 99 jours ya yo ya muyibi. Mokolo moko pona mko likambo nzamba asungi bango nzamba a livré bango en public nzamba livré bango en public ndeni petite terre azuzemi petite terre azuzemi et ça la qui petite terre a remarqué qu'azan azemi akima nda kwa kenda petite terre place akende ebanate après un temps grande terre ba comment roluka souci na mutema mabi peut-être ezaka na mobali moko akimisi le kinendako lokwa basi bazama mbebele bafana na bango et où mériter ce qui 3 mois plus tard et ça là qui ba yeli grande terre du solo que non ndenge za wana le kino place azakuna ala zema mnene alinga bota grande terre ayo kinzoto mali labi donc ce qui lek nanga za zema mnene alinga bota zemi wana c'est que eutaki awa c'est que azana mobile mo quelque part awa moi si pas batama na ene sango yaka te eko yake zemi ezaka ya mobile na ye tantino ana yoka pasi alela ndima te famille mobile babi non batunyo so bakosa bongo sauf moi la mobile wana babi non nde toyebana na biso nde toyebeli bango nyoso bakosa likambo sauf ye akosa eloko te mais ezaki yende mutasala kiango mwana moso na kanga bisaka akenda na ye epa na bango na pasi na motema aboma libala mais mwana moso sa vie ne mobali pena leki ba continuer te mobali pa kenda abala moso mususu ba koma na bango pe kobota bande konanga ya mawa pe ya pasi ezanini nde commencer passe à ça la vie na ye na ba église o ale kaka ba église o ba église a prophétie ezarami bale misatu te na kati ba prophétie na ye prophétie ezaka mobali na ye ezonga kaka mobali wana nde mobali na ye ya vie moi ça silika changer église abi peut-être que ba yebi vie na ngai nde na expliquer ka bango et tout ba yebi makambango yango ya mususu sentiment wana basala abongo ou soit mobali na ende mutaleka kuna na sima po ayebisa bango bongo parce que mobali ti lelo azalaka na posa ya mwasi na ye mobile c'est lamentaka partout les kaka et pas ba camarade soit écouter na moi ça ko supporter moi sinae maman bala na quelques minutes té donc mobile comment asaka alongwa kaka po a kokate donc pour ça les aka moi sinae a réclamer moi sinae et pas ba camarade na ba connaissance na bango et puis ba connaissance na oni sur ba kaka mobile nous na posa na bozonga bo continuer ko boko la bana ensemble mais bana nini ba boko la bana basi ba koli tantine on a changé église akenda kosama l'église mususu na l'église wana pe akenda wana bayebisaki ka mobali na yo papa bana na yo mobali la vie na yo tantine on a bengi biso pourquoi parce que il y a de cela une semaine aza tourmenté akutani na prophète moko yanzela prophète Anzela azoleka batelemisi quand ezala maman excusez na koswano ya kasi kutaninga senga yata nde koma moi na za transporter souvent la transport à comprendre te comme maman makambo
nzamba la kisinga nzamba la kisi we nzamba la kisi nini abi nzamba la kisinga yi ozomi tumisa pamba bisika sozo kende wana eza bisika na ote esika na eza papa bana na yo mobalo yo bota na ye bana atangele nombre bana na ye et puis atangele na ba sexe bana na ye apesi ba komba bana alobi papa bana na yo wana nde mobali vie na yo tala pasi nde commence à comme tourmenter de commence à appeler la mobile na ye mususu o ba vivre na ye pe mobile parce qu'il pas bien bazala na ye très bien mais aki écoute na prophétie ya nzela de commence à comme tourmenter ayebi tenini asala yango abengi biso alobi to meka kotalele likambo oyo yemo na mayela bo moto aokokate aoyeba te qu'est-ce qu'il faut asala bino batu bozolanda biso bandeko na nga bino boyoki lisolo oyo bomeka kobenga biso na numéro na biso eza affiché wana bopesa biso makanisi na bino so botindi ba message na WhatsApp tokozanga te koya nango awa pona ko pesa bino lisusu boyoka et puis ye moko mukoli kam ayoka makanisi na bino avi na bino eza nini alobi asuki akomi na suka ekomi neti ekomi kozangisa kimia akoma mal à l'aise aleka boye discours échangera te eza kaka le même discours si bango pe basambelaka kuna bayebisa bango kaka moi c'est ndeko na bina mobali aza boye boye mama bana na ye ndeko moi si pas ces eaux déranger eza nini abi akanisa kalisusu mobali wana na bolingo te atikala ta na graine te ata goutte moko bolingo te parce que azala brisé mobali na ye abebisa bolingo na ye abebisa motema na ye donc a déchiré motema na ye a mis le une morceau donc azala kalisusu ata na bolingo te oui papa bana na ye alingaka azala bien po bana pe bazala bien parce que ye moko soki parape na bana mais po na bolingo ya bango mibali mo sambali aoye batende ni akobanda su ko fanda ta un jour wa fanda ta boba solo abeta liso bolingo aoye batende ni ebandela parce que azalaka bolingo abomwana na ye azalaka vraiment bolingo abomwana na ye ndenge ndeko na biso bina fila uti koyemba mon ex donc bolingo na ye mama bana na ye bolingo ezalaka soute asala nini voilà bo hésiter te kobenga biso kopesa biso ba idée na bino kopesa biso makanisi na bino pona bino bolingi nini bomoni ndenge nini asala nini. Et là je profite de cette occasion de dire bonjour à Jerry Kobektox ya Gauthier Business bangai mibale wana veut dire que bango nde apesi bango merci mingi pona ba apport na bango pona ba appui na bango. Et là na bosanité kopesa mbote na docteur Pichu Makaya de Londres, les jeunes millionnaires. Ah, les jeunes millionnaires, tolela, les jeunes millionnaires. Bah, Gauthier Business, bazana, ba Jerry, mobile ali tutu, tolela. La bossante kopesa Igo Sala de Panama, mbote mingi Igo Sala de Panama. Veut dire que so yote ma trop. Yonde, oui maman, il faut les là. La pesi mbote na bino nyonso tu obolinga ngai bino nyonso ba obolanda histoire bobo sanate ke tozana bino na masimo lisolo to beta masolo ndenge sengeli botinda masolo to kabola na bino makanisi parce que ba problème ici la carte. Bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino Congo Check TV ya Sibu Mutombole boss. Veut dire que bisonnion so ba mbolombo to aka na simane so bo partager ba vidéo moi loko so ezwami et les boss en solo la ka nezala kapo to aka ba mbolombo to ba misala o to sala na kati entreprise oyo to linga ke ekende liboso. Donc la pesi bino so tumbote merci parce que vous aki scotché. À la prochaine. Congo Check TV
Yasi Bumutombo, bana nyonso ya Congo, bote na beno beno luta na émission. Yasi Bumutombo, Congo teke, ezali ya beno mosi, ezali ya beno mosi, bana Congo ma.